Capage TV. Capage TV. Pour papa Kozala, mais tout le monde est déplacé. Au moment où il y a un Djongo, on s'est dit Djongo doit être comme Donc il faut qu'on mette la rabatanga, ça te réchauffe le cœur. Tant que vous réchauffez mon thème, maquiller les autres tambola, les autres les anormal. Non mais c'est un loba, non mais la qui soit vie, qui soit ya loba vie wana. Ya onde qui oboma barena, ya onde zo qui ne kotobola ba foi, ya onde zo fragiliser santé na. Mais na présenter tétanga et loko eza ko rassurer, ils ont renouvelé, ils ont soigné tension, diabète, ils ont remonté pourcentage ya baran. Ils ont lié à mauvaise cholestérol, ils ont facilité circulation sanguine. Quand tu l'as makati na YouTube, na eko commandé produit à makati Tetanga, en tout cas Tetanga et comme na Canada wa na meli Tetanga na pendant 3 jours nano. Ta na meli ka 3 jours oh na moni do douleur na loboko. Loboko ezongi normal donc douleur et sili. On a proposé bango ba voix moko simple. O lambi Tetanga na yo moko zo mela te ya ozela et comme ya dialyse batia ba changer dialyse on a so babanjo sala. C'est pour toute une vie. Tout cas depuis na melaki tanga wana ndambu et soulageangai na moni ke lokola ezaki ndambu nazaki na besoin nango na zongi c'est pas sœur na wana ndi apesinga adresse à maman Kati yango na yaki to kutani maman Kati apesinga bouteille moko mena ko sabino te tanga Tetanga o eza kisi makasi baran eza provoqué na ba stimulant sexuel. OK. Baran les a provoqué na ba masanga ya makasi ba bière brune surtout et bomakabaran ba cigare na biloko boye nango ya moderne ya kilelo ba shisha et compliqué kabaran bato ba melaka ba kisi régulièrement et bomakabaran avant de komana baran et bandi ko tobola yo ba poumon omoni biso bana basi tango zokola tozara na ba hormone na ba ovaire ébélé ba hormone na ba ovaire wana eza réacteur ya nzoto na biso basi yango nde sala ke moi si à régler et respecter cycle menstruel na biso yango nde sala que tozala na ba sécrétion vaginale pendant les intimités. Kinshasa. Depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola pour faire vibrer le Stade des Martyrs ce 24 juin 2023 à Kinshasa. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona
thème métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te rite ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te biso ota pembe avant batala na leloba nota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batashe moko esali ngai ya mwindi rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazo recommandé bino bagame ya rite beauté bozala vraiment déçu te en tout cas bosala rite beauté ana baproduit malamu mpona koposola bino oyo ezana mpona bakento surtout nazobeta sete botala awananga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misati nanga ya kosolana likolo na tingani kaka na rite beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir balandara biso, bozo ebele, bozo sepela ba traitement. Ya Mama Kati aye. Mama Kati a bungi biso moi trop na ndenge ya présence na kati ya plateau mais ba élément boyebi ke azarana biso toujours ceux qui t'ozui te lancer ndenge za la kaka on a la nation puissante et voilà la nation puissante partenaire na biso merci mère ndengo yelelo na sepelo eli biso pena na teni ya ba minganga lokola na poto outi kayu oyembala mo kayu mususwa boni mama en tout cas yesu aza malamu abateli biso tokomi lelo souffle de vie ezali vraiment opeseka merci ok pesa merci na bango nyonso baolando mpe na mbote mbote na bino bandeko balandi ya Capage Télévision merci pour la soutenance na bino obo apportaka na musala na nga na mona ba vidéo soki ye commenter boye et ça la nga vraiment bien ezali ya bino Mama Kati Munga nazali naturothérapeute nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles lelo na ye na teni parce que na utimba mo musala na ye boy na trajet kozonga ndako ça va être compliqué pour na embouteillage et numéro de contact na nga ezali plus 243 82 20 012 nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 référence carrière Carré Grèce deuxième bureau nanga ezali na Victoire na commune ya Matonge avenue Ikelemba numéro A9 toujours travailler tout le jour sauf le dimanche beau s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision consultation ils ont 15 000 francs congolais pour na bandeko ya Kinshasa et $10 pour na bandeko nyonso ba consulta kanga na téléphone. Vraiment, merci maman. Na yambio lisusu na esengo makasi par rapport ya bato balandara biso o ba mona lokola tozora misala ngo na mwa bopete mais en tout cas toujours compatir na poto ezali pena so nga kuna ngi pena olakisa pena nini na moto zo ki choc kaka pona kokende kozwa biloko ya kopesa bango bakisi jo bendelanga pena mère wa vraiment ya makolonde lo kwa pantalon mo ebo monezate ba ko déranger lenga oli kola ya makati kitoko na lingite ba déranger ka makasi pona yo ma poto ezali mais par la grâce de Dieu ça va na kominanga ko bika Nzamba pambolo pena pona ko sauver peuple na ye deti lelo lobi outi hôpital na biso général okenda kuna ndenge ni bokenda ndenge na évangile lelo tokendaki ka mpona kobondelela bamalade lokola nautaki mpe mosala soki nazongi na bambuteyage esimba te tokendaki kobondelela bamalade bamisusu bazali na koma mosusu bakotisi telefone bobondeli na telefone misusu mpe tosimbi totie maboko yesu asala nasalaka ka mosala ya nzoto te nasalaka mpe na mosala ya molimo vraiment yango wana nasengaka vraiment na bato basoutenir parce que mosala eza vraiment mosala ya pasi kolingaka musala musuba ba mbongo na ye moko te bonso azoki esa nini
te mais nakenda surtout ba wa mitema mabana ongana otoyebi wana voilà ba soutenara te bazana ka pona ko critiquer pona ko tia ba pot de banane mbana le kaka bo pesa ngambongo bo sona na finance na somba ba machine ata na kecho na za ngote na tambola na ngala moto pe na oka ngosoni te eza moyen de transport mais au lieu abakisela yo ya biloko on cher boy biloko matiti bo ozwaka maintenant que ozwango wapi na mboka na okende Équateur forêt équatoriale oyoka ngoka na histoire koma monango et puis tala ba pygmée oyo zokota na bango na yebisa bino ke ba pygmée mususu bazala ba carnivore so akotina à quel lieu kuna mais oui so explique simbité ba lieu kuno yo tunana sika boy je te jure donc ils ont obligé à causer la kaba oyo kenda na bango pour ba wana mususu ebi bango te so komi kuna bango baza nzamba baza pe na téléphone te instant na ende sala ke na bima si instant sala ya bimi akuti papier autotika otia na sachet pour la mbula so mbula beti sika boy obeti papier na nzete otia na besoin ya boya otie wana bango so ba ye ba moni ba yebi ke o ekritira mutu na biso ba ya ozonga siko na village wana place na vandaka ale to kotizama boke zo bilotasco na ba risque ya na nyonso vraiment serpent ezali animaux sauvages bazali il faut tia le coloca place bango ba otia donc misu na yo place ya otia likolo place yo otia ko tia te mususu otia na mutambo ko tia te mususu onyeta nyoka donc risque eza makasi mais loko eza musala nanga na lingakango yango na sala kango mais na sengara toujours na ba millionnaire ba milliardaire gouvernement yo oyo soutenaka ba moyenne et petite entreprise nga vraiment je suis dans le maman écolo ba maman écolo maman Olive ma Denise tous en des mamans maman Olive azali maman Denise azali maman Olive so asalité maman Denise ba maman ministre ba maman ministre ba maman député bango bayaka kaka so na air élection wana ye bo soutenir tant biso to luka ba soutien exact biso ku ba soutien biso mona naka bo pesi to pesi kisi bango so ba ke 5 ans ba vitre comme tenté ba comme le ka wa ba sunga te mengai na osa musana nga honnêtement nazana besoin de soutien na bino ya Gentini Ngobila ya Jekoko Mulumba naza vraiment na soutien na bino ya André nazana besoin na bino pour na soutenir nga musala o ekende liboso vraiment merci maman Cathy ndenge nino évolution ya bateau yo nanu oyo aider na temps nyonso ti to koma na mukola lelo. En tout cas, évolution est bien. Il y a un monde sali que au soigné oyo, nazana ndeko nga pe na Kinshasa na PC numéro 9. Au soigné na Kinshasa nazana ya nga pe na Canada na PC numéro 9. En tout cas, ba témoignage ya kozongisa boye penda baza mingité, mais au moins bazo recommander bato. Parce que musala ezo sa ma bien, musala so sa bien te au perdre bato. Mais nga nazwara toujours batu bayaka po non ça musala nga la sincérité on a mes conscience ce qui est là on a évité na lobi pe na yebi amote malade ngata boye na mbongo combien ce na évité na changer la vie na évité na ça kaka o nga na yebi mais awa naza na témoignage ya maman Mireille et puis naza na témoignage ya papa Jean Bassaoula na Canada maman Mireille za na Kinshasa papa Jean na Canada bango nyonso basalela ki tetanga en tout cas ba ndeko ba Hollanda bango moya job mystique to landa non le to chona suka to chona pena ne bande ko balanda bolanda deux témoignages na biso za nango oyo ya batu oyo babiki na tetanga parce nga moko voir clair wana esalanga pena bien pour ba oui na matoyo wana kisi na yo esila ti le lor ke na ndoko te na mabonde lo musupeza ka kende de pas docteur talaga makamu en tout cas tous on a la vidéo on a et puis tous on va pour continuer. En tout cas voice on a sala eza témoignage pour na ba produit ya mama Cathy ngana ina problème na bras droit nanga donc na kaka douleur ane banda kala. Alors na kende pa ya médecin nanga a recommandanga et pas ya médecin spécialiste ou ya atala makambu ya baner na nzoto po ye azaki convaincu que faisait la problème ya nerf. Bon, na kende pe pas spécialiste, a komelanga kisi, na mela mais changement ezalate.
Kande tolandaka makati na YouTube na ko commander produit ya makati tetanga. En tout cas tetanga ekomelinga na Canada wa na meli tetanga na pendant 3 jours nanu. Ta na meli ka 3 jours oh na moni do douleur na loboko. Loboko ezongi normal donc douleur esili. Douleur esili. En tout cas vraiment to encourager Mama Kati na moni penza na ndimia ke Mama Kati azosa musala na ye ya solo. Aosala musala na ya solo donc to encourager ndeko na biso. Nga moko naza convaincu na vivre en na bra nga. Comme on angeza papa Jean Bassaoula na vandi na Canada précisément na Québec na ville ya Laval juste à côté à Montréal. Donc oyo aozana besoin ya numéro nanga abenga kaka Makati opesa ye numéro nanga abenganga. Donc na ko expliquer nga moko ndenge produit ya Makati soignenga vraiment na sepeli naza penza na confiance na ba produit ya Makati ponga na olandaka na YouTube ende batu nyoso balandaka donc na bibona mekaka na meki na zupe lobiko na moni penza donc til le lokande nde na so bana bino bo donc loboko penza très kitoko vraiment merci Mama Kati na ilingi na sala témoignage na ngai par rapport ya tetanga nakendaki kotala ndeko na nga moko ya mwasi mpo nga azalaka na problème ya rhume ezala moi eza malili en tout cas ederangeanga ka makasi epuis napema mokuse nake otala ndeko na nga wana nakuti azomela tetanga aexplike nga alobi eza bien esoignaka vraiment bamaladi ebele nasengaki apesa ye nga mwa ndambo alobi par rapport ya yo na zolo na yo ndenge etungisaka mela yango ekosunga yo nayaki nango na meli en tout cas depuis na melaki tanga wana ndambo esulaja ngai namoni ke lokola ezalaki ndambu nazalaki na besoin nango nazongi susu pasteur na nga wana nde apesi nga adresse ya Mama Kati yango nayaki tokutani Mama Kati apesi nga bouteille moko me nakosa bino te tanga tetanga oyo eza kisi makasi na meli yango non seulement rhume respiration mais ekena ko bimisa ba règle o ekangamaki na kabeli pe lisusu batu mibale baza bana mibali ndambu libumu eza ya okita donc na minute okutu bazo senga ngango bazaka pe awate baza na mboka bapaya en tout cas vraiment na yebite yango na décidé qu'il faut na remercier Mama Kati et puis na continuer le secours na ngai pour makambu tetanga esalinga en tout cas na ndima ite nandima kite vraiment en tout cas to consommer tetanga eza malamu mingi pona biso basi âgé à partir ya 40 ans donc ezo sunga neti na ba kovandaka le mususu yo moko boy mwa tamulai ezo kendo kanga ba règle nini mais soki omeli tetanga na kosa binote bo témoigner ndenga na témoigner en tout cas vraiment je tenais à remercier Mama Kati pour na tetanga vraiment nzambe a continuer na opambola e apesa ili susu mayele vraiment tetanga ezo sunga penza ezo sunga. Merci beaucoup Mama Kati, à la prochaine. Bafwa shiwana ya guérison tozui yango to mona Mama Kati pona nini ezalaka mapasi po batu bazongisa retour ezalaka soni mutamona ke abika kito aboti na ba produit na bokoko ezalaka nini ezalaka soni pona nini balobi biloko bokoko batonsu bamona ngo bonganga tango eko lukanga bonganga ezate c'est ça le problème azuize mi aboti ekomi bonganga moni belle famille nanga baza bato akoloba bakomona neti nakenda oluka na kisi et tout et ça la bien te meyo yebaka ke na boti bazali pe obatindaka mususu pe obatinda ba vidéo nazwa ya ba voice pe nazwa mais la plupart aolaka ote en tout cas maladie na women nango soki na biki penza na otindo témoin soki ka biki omoni voix na ngai eyebani famille na biso bandeko nanga nakutana makamwa na mondengi me osani nzambe kaka inconvénient musala na omi mingi ezali makebonga oloba te mais inconvénient ça ezali oui ba inconvénient ezali parce que ba kisi mususu esengaka ezala au frais
pour maintenir na délai na moi. C'est ça. Mais moi au tchango frère ezate na ba courant na biso yo lelo ekei lo bezongi ba groupe c'est pas tous les jours qu'on a de l'argent okyo za na mbongo boyo ko privilégié na obana osomba carburant nde yango moni mususu pe ba inconvénient lokola naza na terrain awa na Kinshasa te naza obligé ka ya okenda ko somba bakisi libanda ya mboka et ezozwanga temps ezozwanga mbongo et puis ba risque eza ebele. Or so nazaki na moi terrain na ngala maluku nazaki na moi 2 hectares na ngai na Kinkole na zuizui ba biloko ngo na ekolonela awa ozolandela sur place c'est moins de tracas neti sikoyo na ndenge ba makamba ba mobondo ba nini. C'est imprudent que on s'est retrouvé dans le Congo, dans l'Équateur, on ne sait pas qui est qui. Donc, NASA limité, na bassin soana. Et puis, inconvénient, monsieur, NASA a un problème, il y a matériel. Ok. Produit, on a na salaka. Tout ça en majeure de partie dans ma boucle. Et là, il y semble difficile tant que tu as kanga ba bouchon. Ba bouchon on a tellement qu'on le fait à la main au monde a pour les salio un pot et 1000 bouteilles. Kangi belé donc passe. Ensuite tu as moi machine et niki produit les kika ya we kangi pack et kangi ba machine zaza na on ba Dubaï na ba Chine wana ba semi industriel. Non c'est nga bango Coca-Cola té. Non c'est un semi-industriel. Et au cas où biso ka banda tia mais esali musala o biso to sala ya banda tongo ti po kwa bosali 2 jours de suite. Yango ko que ça en 3 heures. Mais bon, na ebité am konzamba osimaka mutongo oyaka. Yo ana Congo bazaka so mutuka mundele ka salelo ko biso so kwin. Na ko para phénomène en terre. Sobre essa capachula. Azoteka maputa. Bon yate. Mosa bunda ya. Sobre essa katia osala babilo na wana babilo ko wana eleka ba 12. Mais aningi ake somba ya ba India na love. A préférer somba ya ba liba. Na tiriki. A discuter te. Mais ce yoye nango cher boye. Na ba mol ba médecin nga loba na mela kiso avi. Kiso ya loba vi wana. Ya onde ke oboma ba rena. Ya onde zo ke tobola ba foi yango ndezo fragiliser santé mais na présenter tétanga et loko eza ko rassurer ezo renouveler ezo soigner tension diabète ezo remonter pourcentage ya baran ezo lia ba mauvaise cholestérol ezo faciliter circulation sanguine na bandi boyoki na ba témoignage ya ba maman Mireille wana règle coûte katana na tétanga règle bimi. Donc, je suis sa règle, pas maman. Mais Papa Jean Bassaoula na Canada, Nzamba Pambola. Merci vraiment pour le témoignage. Avec tout ce botier tembe, Bobé, Nganga, Mona, Bisabino Ndenge, Tewana et Salinga. Azaki na problème, il y a nerf. A Kepa neurologue. Na idée na fallait aller en opération ba komelie ba kisi ameli et simate tango landanga ikaka atindi tetanga metala lelo abina bika après 3 jours douleur wana et silanga vraiment songa normal vraiment yango a continuaka komela tetanga mais bato mususu baza boyazo décourager bilo na bino les indigènes est-ce que eza vraiment bo doser ngo bien est-ce que bo sala ngo pe na ba hygiène est-ce que bo ya ka bakisa na mayele oyo za nango esunga biso moto ayebi nyonso azate. Merci maman Cathy tozo kende to moni to sentir peut-être que évangile aye pour na moni na ba soinzo ma de part et d'autre wana bandimba obenga ba to sambela ba obenga le temps akanganya ta téléphone moi retard. Merci na ba bazo landa biso mère ezana banzoto misusu et puis na ba régime mususu alimentaire ba ebisi biso ke na mbaki maman mo kwaza ya restauration alobi ba biloko mususu pe ebenda maladie. Biso na Kinshasa na ma chambre froide au moins bazu quiz bazu soso bazu Thompson bazu nini oh tilapia bazu bachango kati pembeni germe ya o ekotia o ekotia bazotekela bino bongo yango pe mutezo sala ke mabumwa ngo koya ba maladie ya ndenge na Afrique parce que contrôle exact okyo lo bani pona yango. En tout cas pour na yango na koki kola musaka conscience à gouvernement. Dernièrement maman moko atindelinga vidéo pour na émission na biso ya la vie et ses réalités
mbisi babenga mongusu wana chambre froide eza lokwa chiffon et katana te et lamba mate et bimisaka mai et bimisaka mana comme si dans mes projets je mange bio en tout cas côté na ça que fort je mange bio siko babilo kwa boye moto ali yango ba 3-4 fois ba 5-6 fois et puis sa maladie teneni et loko eza lokwa mousse na estomac na yo et bien ngoté donc et ni kangoté et au provoquer au malade babilia lianabiso c'est vrai que vie est chère mais pour nous quand même lianabiso mbinzo balobi te que ce mutu fo ali bio ali mpakasa ali éléphant ali antilope non tozana bambinzo tozana mayebo tozana ba ndakala donc tozana biloko ekoki sala ke to lia mais tozana bonne santé parce que ba maladie ezo memela biso ba mbongo na biso na ekoko soigner ekokate ekokate ils ont même ma cirrhose de foie ils ont même ma cancer ils ont même ma problème respiratoire au yomoko oxygène par heure 35 000 francs si ko yebisanga ba tchao sous oxygène tongo tibutu na mbongo encore awa ezaka o eza ya pasi motuya na poto o eza ya pasi les bakisha nana ofesha moins cher comme ta awa o eza donc kake de choses yango ebika kena kufa baza prêt ya kosimbisa buku lupango bakele eloko peta on se esimba yango te c'est ça mais on a zo proposer bango ba voix moko simple olambi te tanga na yo moko zomela te ya ozela et comme ya dialyse batia ba changer dialyse on a so babando sala c'est pour toute une vie boza un moment bokata monter à moins que miracle céleste quitte là nzamba bongi ça a provoqué la ni lo ni ça là pona voilà mutuna paya yango wana penza baran eza provoqué na ba stimulant sexuel OK baran eza provoqué na ba masanga ya makasi ba bière brune surtout et bomaka baran ba cigare na biloko boye nango ya moderne ya kilelo ba shisha et compliqué kabaran bato ba melaka ba kisi régulièrement et boma ba avant de koma na bara et bandi ko tobola yo ba poumon et fragiliser système immunitaire na yo et puis le fait ezo kota na makila na chaque fois ko filtrer et comme un problème et comme le kola ozo brusquer moteur ozo salisa rein musala o eleki na makasi yango esara rein et réchité tant il réchitaka ba pourcentage ya rein ce comme kokita moi est-ce qu'on a filtré makila les ali sous-souté ndé ba recourir la voie externe au ba bengi dialyse or dialyse na semaine ba sala kango 2 à 3 fois mais tout na ce que dialyse na ba hôpital na biso na otanga kombote ba ebisao séance ya dialyse za combien c'est comme toi ça lango par semaine 3 fois na mois par année boza combien mais te oezo sunga oeza ko épargner na ba risque na nyonso a cher moi boîte ya mukebongo cher ndengwana biloko obuka na okana zama avec tous les risques na kokyo kuta na pe na lion pona na forêt équatoriale na kokyo kuta na pe na boa o ba melaka penda melio nzete pe kokyo kwela ngotuna na oebsana ba risque na nyonso o konta moté loya ba tu fona futa de na yebo il faut na futa ba travailleur il faut na futa si on futa ba on a mbongo nini o sa musala mais oza suna mbongo ya poche ya osala kaba Maman Cathy, merci en tout cas. Tu non vraiment très bien. Oui. On a makambu ya bakisi. Ndeti ngabo na ebitenga o proposer nga nini na la pour lia fufu. Fufu romona soko liango déjà na ebi ke ba oganga kuna kapa se fufu en désert. Mais romona estomac. Moto rola la thé. Ezali mabe to yebi keza mabe mais pourquoi ça la bongoza e bandeli estomac yango wana de estomac to nini pour mono lie pondu boya mo réchauffer o lie loso mo réchauffer ce que inconvénient za nini pe faut otika nini te ezango loko ya otika te za ko réduire heure OK omoni au lieu déjà ba fufu na yo ba bilo en tout cas avant to comme à 20h aussi si déjà ko lia biloko à kilo
c'est to comme na biso ba 22h ba nino comme lia moi bilo moko biscuit les gens bo benga ba manga Paul Biléger na biso za okiti na ba boule au lieu salade on dit bien les gens comment les gens c'est okiti na ba bouya bouva au lieu de trois okiti dans la vie. Donc il faut qu'on lie léger parce que l'estomac est roanezo qui est na kolala. Si tu as déjà sur ton commis 22h en tout cas réseau déjà si bas sur téléphone là. Si qu'on soit OK ou tu peux broyer tes sommes talali et qu'on broyer mais difficilement. Il y a un moment on a remonté d'acide des os sales. Ah donc on a broyer, il y a un peu plus au cambola. Ah ça là on peut comme la lanterne et ça se reposer. Si qu'on bilo qu'on a au digérer il y a un ce que ça va remonter d'acide. OK. Ça va moto au sangi pongi et ça le lokola au sali excès de table mais au sali non excès de table au digérer l'été et yango mona ngana ba poko bongo c'est na sina rater ko lia na moya na poko ya melikati na la liposte na bika na mekao te na lia moi funa nga moto msena attention bola maindeni na kanga ka motem sinon na olala te donc il faut qu'on éviter ko lia ba repas lourd na pourquoi ozokende kolala pour okozwa temps ya ko digérer en côté dans ba remontée d'acide remonte. OK. Et ça na batu oyo bazali bon na zo mercale na zo bongo njo. Et ça na batu oyo bazo benga nga trop babika pachula otiko bota tentire za bien makasi pona riti bota zali santé kitoko zo ngenga kaka na yebi ke batu belé ba benga kio pona mama bota beaucoup tani kutani pe na bango. Moi si moko benga ngalobi a solo la kinayo yondo pesa ki numéro na uti pe ko bota tu bota na césarienne abi surtout nga pe césarienne makati na linga ba pantalon na linga ba robe taille na libumu na suka ndeni nga bite na pesi e schéma ndeni to sala bien na solo la na papa mona mais bazana bango ba bengaka mama siko na pantalon moi na finalement ezate na césarienne on sande nga bite benga na salaki to sala boy to sala ba open oriental na musika ko bazawa te binga na zanga na côté c'est ça nga moka na mobile na sala ndenge ni zote zonga na yebi na nga makamba wale te banda botamo na liboso akauka ya kasulu ebele dena la kisi mais en tout cas lobi nanga abakisi 6 kg na mobile na la kisi blo nini alia na tindeli ba kiso il faut ça là donc il a rattrapé ou aller na deuxième vraiment merci maman toi qui n'en vraiment bien toi qui n'en vraiment très kitoko na lobi boy bato bele ba otala biso na Kapash TV ndenge bato bisusu ba éviter que ezarana na droit ya consultation et ça la ba ndenge nini po mutu aya na étape na yo parce que bato bisusu bakasaka la bisusu aya oza kisi bongo et ndenge nini pe surtout débouche trompe wana ozolo ko bato bele lelo bakomi kofinga ma makati to ke tozonga mutu lelo soka botite akomi synonyme ya moquerie na éviter batakinchasa na ba africain bakomi ko pesa to banane bango ni bakomi ko capitaliser babala to éviter na YouTube to zaka na ba noko na batata mwasi do baba leka na ba niveau ba noko na biso ndenge ni do ya niveau ya likolo kofinga mutu ba intimité ya bana do na éviter et so comme na saturé débouche trompe ezarani est-ce que etangami na âge oyo muto ko bot photo zo mona nem so mona photo mo maman mo Cameroun na 50 à bot ezala ka ndenge nini et puis ezana étape nini oyo moi si akota kana tranche na ya bokangami oyo to ba benga ngoni ménopause voilà. En tout cas maman Kapash question on les a bien omoni biso bana basi tango zokola tozara na ba hormone na ba ovaire ebele ba hormone na ba ovaire wana eza réacteur ya nzoto na biso basi yango nde esalaka ke mwasi à régler et respecter cycle menstruel na biso yango nde esalaka ke tozala na ba sécrétion vaginale pendant les intimités yango nde esalaka ke tozala na ba glaire cervicale oto bengaka communément perte blanche production à perte blanche parce que perte blanche ils ont protégé biso contre ba infection et ezalaka et ça moi sécurité que koka sous ba place à ma bé ba bilo musu mo pénétrer exactement grâce à ba perte blanche mais ce qui est commis en excès et puis échanger couleur des commis
ils ont signalé qu'il y a infection. Si plus nous avançons en âge, ovaire na hormones ils ont diminué. Yango mona mindele bakendaka ko faire congeler yango balongo lié a bombi tango comme disponible bazongisi a botimwana. Mais biso lokwa babilo ko na vraiment eza na culture na biso to mona mutuka avandi na ba hormones na ba ovaire na tango banjo comme déjà na ba 35 40 basi mususu mona na 35 ans règle 4 ba mususu bazora ménopause avant règle 4 et comme me là ba bouffer des chaleurs l'air moko la lui elonge vimbi l'air moko makolo vimbi mususu comme akosala mukosa donc okoka contact ya nzoto mususu te ba période ya ménopause est compliquée rappeler moi si la chaleur comme nerveuse ozo supporter chaleur ya mobilité et ça la bongo et sikoyo tango moi si azokola biloko wana ezosila tango ezosila nde memaka complication pona moi si azwazemi okoki kozwazemi mais lokola hormone na ovaire ezate matrice na ekomi malili donc semence ate koti et obima ekoki okota bato mususu baba oh ngai fallait na régler les 12 mais na ko régler ti les 20 tant mususu akangamaki na zemi mais matrice eza malili semence ekokite ekufi mosusu ezali ba ovaire eza mokie yango mona kabasi ba osala ba fausse couche zemi comme 1 mois à sali fausse couche 2 mois parce qu'il y a pas assez d'ovaires et d'hormones pour accompagner grossesse jusqu'à son terme. Et donc ba hormone na ba ovaire eza très important pour na biso basi yango peso esili règle 4 yango peso ekomi mukie règle ekomi ko sauter 2 mois et demi 1 mois et demi 3 mois et demi musupa ko beta 6 mois et demi après eyeko bima donc so komi de akomona ba bio kwa bongo benga biso na plus 243 82 20012 pona nini to lekisaka bat na consultation parce que na téléphone recul va peut-être makamususu muso recul bossa ozoleka na consultation pour permettre ngana za na ba écrit oza mutu moko teka na soigner bato epele naza ordinateur te barobosa donc il faut na koma comme ça tant yo robenga nga na yebi ke maman oyo problème nezalaki boy donc kisi nezalaki boy to banda wana et puis total évolution mais la plupart so bi na les cas na consultation nga za nga musika consultation mo sanga ndeni mais non ça na téléphone tant non ça na téléphone na zongi susu na keko koma na kai c'est plus le travail que muto aye sur place na muto oy bongo biso $10 pour nini biso ba tuto sur le téléphone mais maman il faut na comate tant so benga na za en fait nazo obligé na s'éloigner na yoka na koma et puis na keko copier na kai do na tambola na kai na biki po muto akoki ko bengwa tout moment pour na consultation donc consultation na iso permettre nga nazala na ba repère ya eloko ezo tungisa deuxièmement ba consultation na yangonde ba inspecteur ya santé ba le kaka na ba centre na biso pour na ko vérifier muto yo au consulta qui est malade boy au pesa qui est kisi boy toza na branche moko to koma observation observation ne yaka après traitement muto atali amoni ce qui est loko eza mabe ba o signaler au que la police parce que nga naza reconnu naza mikanda nga l'état yebinga donc moindre faut pas nga on va na problème siko bango ba mona rasura pesi consultation de na consultation na kisi na bité sur la porte za la bon consultation eza eloko mususu kisi pe eza eloko mususu débouche trompe eza pona bandeko ba trompe ébouché pour y que ba trompe na ébouché il faut que ne ka hôpital moderne au salisi examen na yo ba sali yo ba benga on susu nini na bosani kombo nango ya examen wana pona ko mona ce ba trompe na yo eza perméable ou imperméable sikoyo façon au hôpital moderne et déboucher à trompe c'est tellement difficile que basi ebele bakoka ngote mususu il faut les kana séance wana 3 fois mais talasco passe yo kaki o le kabalobi et fungwamite ozongi lisusu yango nga linga so na pesi au traitement ya débouche trompe eza traitement ya 3 mois na 3 mois on a
ce qui nous a masungi ba trompe nyo somi balepe et fungwami mususu peza la moko fungwami musu fungwami te donc il faut zonga li sous hôpital au salisi sur le même examen batala et fungwami toté c'est fungwami gloire à Dieu to continuer na traitement c'est fungwami te il faut zonga li sous au bandela donc on a travaillé dans l'hôpital moderne pour la transparence et puis makamako bota c'est vague mutum soyo na obota te mais obota te pour ani c'est ça tant que ça offert oyo pesa ngaka traitement non pesa ndenge nini non yo pesa ya trompe nzoko za no problème ya ovaire non yo pesa ya ovaire oza un problème ya matrice donc il faut ça l'examen ou l'équipe en consultation ba détail wana ndeko faciliter biso traitement sikoyo bapaka mingi na malili po ete ezali bapaka ba réclamer pena na malili en tout cas etolomo penza misukutu babi ekonda paka moi loba petit na ngamo eli moi tellement sali misana malili pakazo simba donc on dirait zate donc ngape mbad boso na eba iteke ba déplacer chinois zate mais malili est déplacé babi et déplacer ka mama Kati ya kosarana te siko pona ya bongo pona ya bongo o ezo déplacer wana po papa kozala mais etolomo est déplacé au moins ngana jongo au senti jongo doye abi ekomi pose sikoyo bakosala ndenge nini est-ce que solution wana o ya deni ezakaka na domestique ezali omoni siko na malili parce que tant que en chaleur maquiller au tambola tant aux toka mo iso beto maquiller au tambola donc joue un rôle maquiller au tambola ce qui oyoki moi ici nous auto peut réagir si on a malili au tokate au sadio so tokate makila peso tambola en ralenti alors tant que tambola en ralenti nous auto peut élément na difficulté alors c'est comme il na ba moment wana faut que melaka neti bateta ngao échauffera banda mutu tina makolo so melitanga bio le bi Jérémie le mbabi na yoka penda na omelela awa meno yo kezo tambola ngala mu yanga ke dans l'alliance po tetanga eleki yeso ga ye abi mais ngai faut bomela ngala bio pesa mbongo te na bomela donc il faut que mélange batanga bioana ça te réchauffe le cœur tant que réchauffer mon thème maquiller zo tambola zo pesa normal mais ceux qui maquiller tambola et ben baraté tanga bio te et ben ezana délai non ezana délai c'est un peu fonata délai tala non on comment appelle date d'expiration ah c'est bien ceux qui siko et sali bongo ozo melango so melitanga bio et ko chauffer yo nzoto mobimba et vent jusqu'au ta sali la rapide mo ya 2 minutes otanga mbondi babi mo qui si on a papa na simba ki wana ezande ni vraiment donc tanga bio na et chauffer yo nzoto mobimba donc nzoto est en mouvement et tout le monde il va bien mais ceux qui ozo zote na yo kama on va café la visa mindele linzanza elote yango moni compliqué ba misusu pe tolomo ekondaka pona ekokonda mais et comment nino te faiblesse te et comment oh et comment makila etambo bien te ma bien ni te ma bien te et maman moi pète moi go buka ouais pour m'appeler quoi concombre faut tanga bio tanga bio bon mwamba ça sort déjà comme ni concombre ne mwambeye siko pour et pour sa chrono match pour pour sa chrono match eumela siko eloko pe nazo condamner na ba papa ezali mapaka bazar balingi nzela mukuse c'est ça ngana proposer yaya nazal mikolo na ba faiblesse nzoto pe na okokate c'est faire soigner so c'est faire soigner si carrément c'est faire soigner c'est faire soigner so c'est faire soigner ozongi na normal ya bioté moninga ngelo mo rapide pour na match na poko ozo forcer moteur jour aux ala na tricage te moteur il bon ça hors traitement aux ânes naturels énergie force ya normal tanga bio mwamba papa zelo moya ba air moko eza ngo loko okoma na ngo yango nde ami fidèle te
et le quoi air moko ou témoin musala mère a déclaré mais yosa fatigué bon et moi papa pour répondre à la match mais traitement c'est très important. Ok, en tout cas, merci vraiment mère, toi qui est molo vers la fin, toi qui est molo vers la fin. Si koyo question à Souka ezali Angola pe ba osenga, koyo ba ozoro ndenge nini ba kisna yo. Frère Tezakaka. Oui, frère Tezali natindara na la grâce. Ok. La grâce c'est ce qu'on a biloko ya maïté. Il faut biloko à poussière. Bon ami kili siko. Nami kili natindara na mai na poussière. Na mai na poussière ça dépend. Ba traitement est 3 mois. Natina mingi en poussière pour ya mai frère te ko libélé. Natindi ya poussière na salelier ordonnance ndenge ya ko mélanger comme ça. OK. Donc wana ils ont soulagé. En tout cas on tinda partout. Ceux qui DHL kutuye kutu tout terrain, na Israël, na Inde, na vraiment sans difficulté. Moi supporter kaka au moni DHL élevé mais c'est le VIP. Avec aussi que le loko no tinanda en toute sécurité. Babilo gwa msona tinde pas cousine nanga. Mais ce qui vous avez moi Amélie Ango. De basala ba. Amélie Ango même super ko kyo tielo ko mokile koma mabe. Ah c'est ça. Tielo ko kati mtatinda ki. Wana pe na boya makasi na kisi nangeza ka pona obikisa eza pona vraiment to comme l'option la suka tozo mona yo moko na tunyo ba question na tozo mona ndenge bandeko basi mususu pe ezokota polémique soko azana mona te azana ngo et comme loko na moi batel na ba bazolanda biso yo attaque médecin okoloba nini na baso bazana baka wana pe belé na ba o pele mususu to éviter mais nzambe mo ka ebi destin ya moto na moto et puis yo moko désannoncer d'accord voilà toi encore bela na konta ko pas na autre voilà. Mbote mingi bandeko balandi na yebi ke bozalaki ebele ya kolanda biso na Kapach télévision wa pepa etoyaki kolobela la santé pour tous. Na la santé pour tous tozolobela bakisi pe ba maladie nini biso toza en mesure ya kosala na maison Shekati. Na maison Shekati toza ko soigner ba tension, diabète, glaucome, goutte, rhumatisme, infection urinaire, cancer de prostate, cancer de col, cancer de sein, cancer d'utérus, petozo soigner ba maladie lokola bandeko oyo bazana ba problème ya kobota, yo oyo ba trompe boucha, yo oyo ba hormone sila, yo oyo matrice koma malili, tozal na ba kisi, yo muto ozana problème ya ba règle douloureuse, règle élastique, règle ya un jour yaka na maison Shekati bakisi ezali na bosanité bandeko papa yo oza na problème ya sperme nao ezanga motilité progressive ezanga concentration ezanga vitalité toza na traitement na maison Shekati bandeko pe bakutana na libaku ya mabe abatiela e poison amela alia yaka na maison Shekati toza na traitement ya kitoko o ekozongisa yo en bonne santé yango wana na pesi bino adresse eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9 kuna to travaillaka tous les jours sauf le dimanche numéro de contact ezali plus 243 82 20012 deuxième adresse na biso eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge pardon, na commune Yangaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré-Grèce. Na kosenga la binobo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Bobo sanate bozongi saba témoignage. Bossa la neti papa Jean Bassaoula Sali, bossa la neti maman Mireille Sali et kosunga bandeko baza partout dans le monde. Baye bakena maison Shekati lobiko ezali ya solo. Merci beaucoup na maman Kapach pour na invitation. Merci na Joe Mystique Wazaki derrière la caméra. Merci na évangéliste Michel Kouchou pour l'apport na na musala nanga. Merci na ba consommateur ya maison Shekati et puis na ba abonné ya Nation Puissante. Kapach TV. Kapach TV.